Ma Mission TV, le miroir du monde. À cet effet, nous dénonçons le comportement de M. Bachilukwebo Modeste, sénateur et professeur qui nous a approchés dans le but de nous inclure dans la crise qu'il a créée au sein du regroupement AFDC allié. Son attitude tente à nous pousser à commettre des infractions de diffamation aux honorables députés et à la femme, aussi en contradiction avec les discours rassembleurs au sommet de l'État. C'est lui de promouvoir la femme congolaise. Alors cette dernière ne doit pas faire l'objet des insultes ou mépris pour plaire aux injonctions des acteurs politiques. C'est un monsieur Oyo Batouba reprochara mingi. Il est impulsif trop, alingi ko woli samakambo, alingi ko zala trop arrogant. Faut amitiana et sikanaye, il y a secrétaire. C'est une autorité, il y a un grand parti politique. Concernant Marambo, il y a nomination, il y a permutation, il y a beaucoup dans différentes communes. Biso activiste, il y a pro-démocratie. Toyoka ki yango pe totomboka ki tosilika ki ezali eloko moko o ezali inconstitutionnel o ya saleza loko la violation ya loi ya mibeko pamba ete biso tozalaki kolengela na ba élection locale puisque baninga bazalaki belé déjà o balingaki bokotia mitu na ba différentes postes na comme ba conseiller communaux comme ba bourgmestre Jantini Ngobila gouverneur de la ville ya zwi mobeko to ebite soki nani apesa ki instruction ya kosala o ya sili kosala kasi sima ya kosala yango asili koleka lisusu atindi directeur na ya cabinet maître Freddy pona ko démentir o eloko o ba publiaki monde entier eyoki mokili mombeyoki basango itamboli presque partout aye ko démentir yango wana ezali kolakisa nini donc kosakana na biso bana mboka to ko sepla qui correspond à l'acte commis par le sénateur Bachilukwebo Modeste. Nous voici aujourd'hui devant la presse pour dénoncer et condamner avec la dernière énergie cette tendance à la politisation de la société civile et mettons en garde tous les politiciens qui oseraient instrumentaliser le jeune, que nous sommes dans les conflits n'ayant pas un sens. Kambi oyo bazali na ba parti politique, il faut bazalaka sage. Bazalaka plus sagesse, bazalaka prudent tango document officiel ezali ko circuler na ba réseaux sociaux, il faut vraiment basalaka ba analyse belé avant que ba se réjouir to bazwa mikano. Arrêtez wana ezangi numéro. Deuxième élément, arrêtez wana ezangi lisusu date. Troisième élément, arrêtez wana ezangi lisusu signature. Alors, comment est-ce que bandeko na biso oyo ya UDPS ou soit bandeko na biso ya FCC bakokaki ko sepela na nomination wana aussi longtemps que ezangi ba élément clé. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, tout ça, mon salabo et le gobani, mon collègue sur le plateau Belemi Boisika, à wana commune limitée, on va pas bon te comme on a activiste pro-démocrate, bon ba ko sa déclaration ya kafu, ba sur le pédale ba ba kasser pour un bon on a 4 émissions na biso na bino pesi son bon wana, to koyoka bongo nini solo bango pena ba bombeli, ba imboka nini solo bango bazali bongo ko bela et matali bongo instrumentalisation ya ba jeune pas ndeko Bachilukwebo na ba marche pe makambo ndike, kasi to so avec sous matali bongo actualité en Boka Congo mingi penza na nomination ya bourgmestre o salimaki na poste eleki et sur manyoso pe liste mwana mboka chatungo bila aboy na koloba ete yete solo mo za ki liste mona kasi na tiki bino bongo na boni de kana ki pe to kozonga na si. Déclaration du collectif des activistes de différents mouvements citoyens. Nous, activistes pro-démocratie des différents mouvements citoyens, sommes réunis en ce jour pour dénoncer les comportements de certains acteurs politiques tendant à faire la promotion de certaines antivaleurs telles que le clientélisme. À cet effet, nous dénonçons le comportement de M. Bachilukwebo Modeste, sénateur et professeur qui nous a approchés dans le but de nous inclure dans la crise qu'il a créée au sein du regroupement AFDC allié. Considérant que son attitude tente à nous pousser à commettre des infractions de diffamation aux honorables députés et à la femme, aussi en contradiction avec les discours rassembleurs au sommet de l'État. C'est lui de promouvoir la femme congolaise. Alors cette dernière ne doit pas faire l'objet des insultes ou mépris pour plaire aux injonctions des acteurs politiques. Considérant que le mouvement citoyen n'a rien à voir avec les différentes crises au sein de partis et regroupements politiques, la jeunesse ne doit être aucunement le marchepied de politiciens qui sont habitués à la mâcher, l'utiliser puis la jeter après satisfaction de leurs fins égoïstes et privées. Ce qui correspond à l'acte commis par
le sénateur Bachilukwebo Modeste. Nous voici aujourd'hui devant la presse pour dénoncer et condamner avec la dernière énergie cette tendance à la politisation de la société civile et mettons en garde tous les politiciens qui oseraient instrumentaliser le jeune, que nous sommes dans les conflits n'ayant pas un sens. Nous prenons l'opinion tant nationale qu'internationale en témoin et déclarons que nous ne sommes pas au service des individus mais plutôt de la nation. Nous vous remercions. Ma mission TV, le miroir du monde, bande Kubala Nzimbo, Tibisika Biso Sikasika Bogo, Talabison Termo Kilmobimba. Solo Penza, dans le cadre de l'émission de Biso Nabino Mbongwana, Atobele Mibo et Sika, c'est pas qu'on soit bon, on a baïba activiste, solo Penza, le barape pour Mbongwana. Quand ça m'a malékana qui, na week-end, il est qui, il y a Makambo, et qui nomination, il y a Babougoumen, c'est la ville à Kinshasa, et pas moi, Namboka Chansoningo Bilambaka, parce que bon gouverneur. La ville province ya Kinshasa ka solo pene ningi 6 mois mokili na koloba ete ba no saki kasina simanango ay ko boya solo pene information wana tantina ete ba activiste pe ba koloba c'est pour ya ewa na mwana mboka mbote ndeko. Oui, quand ça matali bongo élection non la nomination ya ba bourgmestre ya ville ya Kinshasa. Tango gouverneur asi a mon colloque na sima boyi yango le biete ali ete sur les sa mi boyi longo ba nite bino sikaseka ba yi activiste ko koloba na kambo. Bon, concernant Marambo et Outiko Salama, il y a nomination, il y a permutation, il y a beaucoup de maîtres dans différentes communes. Biso activiste, il y a pro-démocratie. Toyoka ki yango pe totomboka ki tosilika ki ezali eloko moko o ezali inconstitutionnel o ya saleza loko la violation ya loi ya mibeko pamba ete biso tozalaki kolengela na ba élection locale puisque baninga bazalaki ebele déjà o balengaki bokotia mitu na ba différentes postes na comme ba conseillers communaux comme ba bourgmestre kasi ye mokunani Jantini Ngobila gouverneur de la ville ya zwi mobeko toyebite soki nani apesa ki instruction ya kosala o ya sili kosala kasi sima ya kosala yango asili koleka lisusu atindi directeur na ya cabinet maître Freddy pona ko démentir o eloko o ba publiaki monde entier eyoki mokili mombe yoki basango itamboli presque partout aye ko démentir yango wana ezeli kolakisa nini donc kosakana na biso bana mboka tokoki kosepela na biloko wana te makambo o to sili koleka na mibu esili koleka esili koleka toyebaki déjà ko bengana impunité toyebaki déjà ko bengana violation ya ba texte kasi oyo gouverneur de la ville ayutaki kosala en tout cas biso penza na part na biso to sepela kite pe bana mboka ba sepela kite comment est-ce que bako surprendre biso eloko moko boye o to satandaki nango te directement baya kosala yango tango amoni que non ningisami nde aye kozwa mokano ote eza aye ko démentir alo bakeno eza ba faux document en tout cas to mettre en garde pona makambo o bauti kosala puisque eza ko violer loi ko violer texte ya mboka eza malamu te biso to lingi ba criminel te na mboka o ya Congo to uti musika na mboka na biso kino lelo o tozali ko kende to sur alternance pona to changer mibeko tango la bi état de droit il faut ba respect des textes ezala mibeko respect ya mibeko ezala bango bazaba o bazali kolo bazo diriger ville province de Kinshasa il faut bazala exemplaire pona bala kisaete nini oyo ba oyo ase ba kosala tango bango bazo kosala bongo pona ba oyo ase basala nini bala ndisa c'est comportement oyo mabe o bazali kosala yango na biso to bi non à cela to pe si to che bango en garde que soki lisusu eloko moko ya mabe ya lolenge o esil kosala en tout cas ba omona biso prenant liboso ya banda kuna bango. Je dis et vous je vous remercie. Moi mon tour moka elibiso lolenge to mona ki bongo basango ya Seniko bantoma basengi pina solo to ke na mabengi bongo élection locale ma pronomi pe sali makandenge sali makaba kama ba nomination ici la kasi on dirait moi en bas je tengo bila abuki mobeko mona. Oui. Puisque basango basala ki pe oui balaki ko se mobiliser pona ko na kati to kendeti na ba élection puisque eza musiki sou musika te décembre eza musika te tozaki kozela décembre ba makambo ya propagande tout consort et banda puisque na fin na décembre to koma na ba élection mais to comprendre te biso bon to monika ka surprise o yaki nde to taki ko vivre longo na bino matonzi mingi. Merci. Oui, toko koba bongo na mituna na biso pene ya bayi activiste pro-démocrate ko nsa mana masala ki babengi bongo nomination ya ba bourgmestre pa ya mwana mboka chancelingo pe permutation kasi manayi aboyi su mokanda biete mokanda eyo ana so libima ki na ndenge ya kofili esa mi bon ndenge oyo ya signa kite yo sikasika bino ko ba activiste ya pro-démocrate ko ba ina likambo yango. Bon, ngai en tant qu'activiste pro-démocratie je peux na koloba ete
bayi bakambi oyo bazali na ba parti politique, il faut bazalaka sage. Basalaka plus sagesse, bazalaka prudent tango document moko officiel ezali ko circuler na ba réseaux sociaux, il faut vraiment basalaka ba analyse ebele avant que ba se réjouir to bazwa mikano. Acte ya arrêté oyo ya nomination ya soi-disant bourgmestre ya ville ezali na makambo ebele zangi na kati wana ezalaki penza clarté comme tokoki kopesa exemple ya numéro parce que tout document administratif ezalaka na numéro par exemple parce que wana eza arrêté il y a comment dirais-je, il y a bourgmestre ou azali premier citoyen, il y a ville, province, il y a Kinshasa. Arrêtez on ezangi numéro. Deuxième élément, arrêtez on ezangi lisusu date. Troisième élément, arrêtez on ezangi lisusu signature. Alors, comment est-ce que bandeko na biso oyo ya UDPS ou soit bandeko na biso ya FCC bakokaki ko sepela na nomination na aussi longtemps que ezangi ba élément clé ya document administratif oyo ba élément ekoki kozala na document administratif alors bango ba welisaki ko sepela na lombango donc il faut bazalaka mingi na ba réserve. Vraiment c'est un monsieur oyo bato ba reprochara mingi, il est impulsif trop, alingi ko welisa makambo, alingi ko zala trop arrogant. Faut amitié na esika na ye ya secrétaire. C'est une autorité, il y a un grand parti politique. Alors, il faut analyser la situation, surtout à examiner avant que à sangisaka ba oye ba cadre ou soit ba militant ya parti na ye. Sika baimboka basimba nini na yewana elokola activiste pro-démocrate. Botelemi malikana ki bolingi yango te bolingi sika nini solo esalema po ete ba bourgmestre bazala nommé ou élu. Alors biso tozali ba activiste comme vous le dites toloba yango toza ba activiste pro-démocratie. Dans une démocratie esengeli na kati ya démocratie toza d'abord na respect ya mibeko, respect ya ba loi. Alors Corneille Nanga salaka déjà publication ya calendrier électoral. Na kati ya calendrier électoral wana a prévoir ki ba élection nyonso tout kobanda na sommet élection présidentielle qui non na élection ya suka o ba bengi ba élection locale ezali prévu na calendrier ya CENI. Alors biso ba activiste pro démocratie tozali ko senga na ba imboka ba organiser ba élection locale ba organiser ba élection présidentielle, élection législative, nationale et provinciale, na élection y a ba sénateur, qui non a ba oyo, y a ba bourgmestre, y a ba gouverneur plutôt. Alors, tous allez ko senga na bango biso peu jeunesse parce que contrôle citoyen et bandaka na base qui non na likolo na sommet. Ba organiser les biso ba élection wana oyo ezali motuya makasi pona citoyen congolais nyon surtout parce que tokoye ba ko contrôler ba bourgmestre to pe ba gouverneur na ba élection wana tango bango bazali ko nommer tina nango ezata c'est que bazali ko exclure peuple, comment dirais-je, population, parce que la population est incluse aussi dans une démocratie. Comment exclure population? Batika sa pouvoir ya population, batika pouvoir ya population oyo azali nango ya ko nommer pe bourgmestre, conseiller, ainsi de suite. Donc tozali na posa ya élection municipale ndenge CENI a prévoir qui na calendrier électoral na ye. Merci.
Banzama miso télévision ezalaki bongo bayi activiste pro-démocrate bongo basalaki déclaration na bango sima yango bongo tunaki mwa moke question d'actualité na memalikana ki na ngoma mkoniki chasa kolandisa na nomination ya babourgmestre pa ya mwana mboka Jean-Tony Bilambaka kasi mokanda yango solo pena ya boyaki ya kona koloba ete yetende moto solo pesa ki yango solo e bimaki na nzela ya kofili convocation moto ya salaki maso ye wana esengi solo la police c'est maboko pe ba tie bongo na esambisi to babongo justice Kibiso onte ya mokili mabongo mboti ya kafu kafu na banzinyo sur ma mission télévision le miroir du monde a vu aujourd'hui le moment de la prison Fachi na mboka France na Nadège Miam Nadège Bondoa maman na Sibine Beloti Alimba na vodio avec na sima caméra na Ousmane Gouzel na bébé Hussein Ngia Kabongo tukutani mikozali ko ya botikala malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.